Bonjour, bonsoir, ça n'est pas R. Bino, où est studio RMV Rigoma Vungu, tu es vraiment kolobela à propos de ma kamoezo le kana kati ya église na biso liloba na Nzambe. Pona mama oyo ba benga princesse Mobutu Mavungu. À propos oyo a lobeli sur prophète Konde. Tu es clic nyonso oyo salemi, tu es babiloko nyonso tout. De temps que bana liloba studio RMV est parmi meilleurs studio meilleur média en Afrique du Sud. Oyo to lobela makam na biso mais lelo totali to zabana liloba batu bazo benga par-ci par-là à propos ya vidéo ya maman oyo yango to yeko lobela. Donc avant na kota na mozindo na tiana vidéo na bolanda nanu maman oyo azoloba makambu oyo basali click batie innocente ya moi c'est abima akoloba makambu za pas même na sens bolanda na vidéo. Ngai nde princesse Mobutu makumu tatu na lobi pasteur Konde azalaki camarade ya Kabila le père bazaki ne na zamba si babimi ake braza abani ko samba na bima après aluke loko moko amite déguisé pa kota nango Kongo atie église ya liloba Konde nenga zana za Rwandais et puis hier muta kota fidèle awa pasteur Konde ami se déguisé le quoi pasteur nda fanzwana pasteur Konde oyo église liloba batu ba ko lataka photo na ye wana aza Rwandais Bouti kolanda vidéo ya mama Mobutu princesse Mobutu Mavungu na yebite princesse Mobutu Mavungu atelemeli wapi mongala mukongo toneni comment ko bebisa crédibilité ya musal na Nzambe prophète o tozani na minute o na kati na Congo koluka ko bebisa crédibilité ya mutu boy pona nini est-ce que bomona déjà même photo moko ya prophète ko na Kabila le père pourquoi comme niveau au news comme ça na niveau bon ngabo komisango maman to landi ba vidéo wana ba tindelinga bana loba ba bengi pe batu mingo bazali banda ba bengi et sali biso passe makasi na tindaki média na Congo parce que toza studio tellement moné na konyo sozali na tindi média na Congo ba keko luka ba kutani ba keko kutana na kati église mama zana mutu église des noirs baza bana ya ngaba esika bazali esengi ba église lobe kufa parce que ils ont étouffé bango basalaki ba réunion na kati ya réunion ezana bato ebele bato ya église ya minene ya réveil makasi ba bombani na sima ba bimisi mama ya batu akoloba makamba minene akoloba makambu oyo abiuti ko bimisa epesa eza pas même na nzela donc maman pour na pesi yo warning de temps que moi na loba to pesi yo warning da 48 heures ozongo rectifier malobana na mbangu soko rectifier yango te toza déjà na ba audio na kotake ote mais na kotake batu ba telemi na simano parce que déjà to yebi bango de tant que média bebi média za na force na haut niveau toza média oyo ba aventure te toza média munene na mboka oyo même na Congo toza bana liloba maman na pesi yo warning na yebisi yo 48 heures kende zonga na TV senga pardon soko sengi pardon te na ko bimsa ba audio na ko bimsa na ba audio ya parmi ba pasteur église des réveils o ba tindio oyo parce que yo za mutu église des noirs oyo ko bimisa maloba oyo na koki ko pas même ko répéter yango to sengi no mama na ko loba mingi te rectifier maloba wana na 48 heures. Naza déjà na ba prévenant, naza déjà na ba audio, naza na ba likita oignon so bosalaki muto bombani aleki na maele. Ko bebi sa crédibilité ya prophète Konde te Paul Dominique. Pe ko bebi sa yango te. Yango to sengi na yo vite que possible. Ba autorité liloba rotalote mais c'est nous bana liloba autorolandela. Merci. Na koloba mingi te ba message bo panzango ba kwenyo so ekomela pe yo. Na zappé na numéro non na routine lo straight na numéro non pour comprendre. Merci beaucoup. Tout le monde a une bonne prochaine occasion. Bye.